Bande konanga na pesi bino te na kombo na Yesu Masia, mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline, na ye liboso na bino. Na ye ko sala partage na bande konanga nyonso. Oyo nyonso balanda kinga deja na ba video oyo utaki koleka. Na pesi nzambe merci pona ba nyonso bozwaka temps na bino vraiment pona kolanda ngai quand même. Nzamba apambola bino na bao nyonso batiaka ba commentaire so na sali video bote ba commentaire wana nyonso epesa nga vraiment makasi vraiment po ezaka bien koyeba pe batunde ni bazozwila ba video ozo sala en tout cas na sepelaka vraiment makasi. Nzambe amona bino azana bino apambola bino. Nzambe apambola pe papa ekine ekipi mobimba o basalaka ke ba video oyo ekoma na bandaku ya batu nyonso. Na pamboli nzambe ponango. Avana banda makambu ona koloba lelo na kosenga na bana nzambe nyonso to bondela kwete Saint-Esprit azana biso asunga biso na message ya lelo na makambu onga na koloba lelo to bondeli. Nzambe papa na biso moza esali kolo pe na se ko na biso Yesu Masia to liboso na okobondela epai na nzambe na biso kolo to pesi o merci na souffle de vie oyo pesi biso ngai na bandeko nyonso bakolanda nga to pamboli to komisio papa Saint-Esprit to beleli oza na biso na message oyo na oyo nyonso to ko partager katikati nesika oyo zana moko na moko akoyoka pe toucher motema na Yesu solisa ye kolo na bomo epesa mayele kolo na nyonso ngai pe lokwa na kosola na bandeko na tango oyo Nzambe zana nga Saint-Esprit zana nga o nyonso na koloba kolo sunga ngai na kombo na Yesu Masia. Amen. Bandeko na ngai ba o na balandi ngai te o mbaliboso balanda ngai kombo na nga mama Deline. Mama Deline kombo na nga Adeline mama Deline. Yango na ko sala video o lelo po video o na osala lelo na olobela nini. Bandeko nyonso oyo bolandaki nga na ba video oyo utoleka na sala video moko boy periode moko na lobaka na bana nzambe nyonso balanda nga na video wana na ebite so boko se souvenir na video wana video yango ezaki révélation mona pesaka Nzambe apesa nga révélation mo alobai na nga na yebisa bana Nzambe ke monguna satana avoilaki bana na ye avoilaki bon po bamonaka te bayokaka te balotaka te atiaki bon bavoile. Nzambe alobaki na yebisa bana na ye ke ekomi temps oye aza na posa asolola na bana na ye lulengo na solola na bango te aza pe na posa alakisa bana na ye makambo oyo alingi alakisa bango na bandoto na ba vision na makambo nyonso yango alobaki ke ifo alongola bana na ye bavoile wana. Après nalobaki ke na likambo ya ndenge Nzambe ayebisaki biso ke monguna satana avoilaki bana na ye alaiti bana ne ba voile po ba monaka te ba lotaka te ba bloka bongo. Nalobaki ke na ko partager yango na bandeko na kolobela yango par rapport ya experience na ngai ya oeleka na vie na ngai ndenge na yaka koyebisa bino ke Nzambe alobaki na ngai, Nzambe a revelaki ngai, Nzambe asololaki na ngai yango na nalingaki na sola na bana Nzambe loko wana par rapport ya experience ya vie na ngai yango nde na lobela lelo. So bozo reconnaître ba nyonso ba o balanda so bo reconnaître na baiki na lobela po bato be ba rappelanga mama Deline toujours la vidéo oyo lobaki okolobela makambu ya kolota bandoto ya nini wana nyonso biti na ngai ya osaba video oyo eza po bana Nzambe bazwa mayele. Bana Nzambe bazwa mayele eza na Nzambe eza
nzambe azo revelenga makambo azo lakisanga makambo alobelanga makambo azo bananga yebisa bana nanga wana eza na para nzambe mutu azo lobananga soka lobi nanga soka lakisinga alobi na lobana lobi mais makamso o nazo sala eza na para nanga oyo expérience ya vie nanga spirituelle yango nazo kolobela na video opo epesa bana nzambe mayele naza na makambo susu o nga na yokaka te na vie esalamelanga spirituellement nga na yoka yango te na kanisa yango te esalamelanga kaka le nga na kotuna bapaster ebele na bande kotuna bande koyeba makambo yango te okotuna bapaster ebele bande kocomprendre vraiment makambo yango te yango nga moko nalobaki ke makambo ebele esalamelanga spirituellement makambo ebele nzambe azo koenseigner nga azo lakisanga batu ebele bayebi yango te bana nzambe ebele bayebi yango te yango nalobaki ke il faut na banda partager makambo spirituel na bana nzambe nyonso na ba Facebook na ba YouTube po bana nzambe ba comprendre ke makambo spirituel ezali bandeko na nga na mokili oyo toza na deux mondes na mokili oyo toza na deux mondes toza na monde spirituel toza pe na monde physique eza nde tovivaka boye na moi bamamu nyonso monde spirituel ezali pe malgré monde spirituel eza kaka na butu te eza pe na moi mais eza monde moko eza invisible donc oyo biso tozomona te eza spirituel donc fo mpo mona yango il faut zande na misu moko spirituel miso ya molimo yango nde komona makambo eleka na monde spirituel siko nde toviva na monde physique boye eza makambo oyo ezosalama na physique boye eza makambo oyo elekaka na spiritualité oyo elekana na monde spirituel oyo tobenga ndeti monde invisible ezoleka na monde invisible esalami accomplissement nango eza na journée na moi boye donc eloko ezodirige vie na biso physique eza vie na biso spiritualité moto ezokodirige physique donc yango na lokola biso bana nzambe lokola biso ba chrétien biso bana nzambe oyo tozovivre na mokili oyo il faut toyebaka makambo ezoleka na spiritualité poto yango nde moto ezosalama na physique boye soki tozoyeba makambo ezoleka na spiritualité te en tout cas na physique boye ezala pasi makasi en tant que bana nzambe makambo ezoleka na spiritualité ezaka nzambe moto fa revelaka biso ezaka nzambe moto fo alobelaka biso makambo oyo ezoleka na spiritualité siko akolobela biso na façon nini na bandoto na ba vision akolobela biso na ba façon wana akoya kosolola na biso na litoi ile yo ozobondela nzambe ya lobi na yo ozoma peut-être na nzela ozotambola boye nzambe ya lobi na yo bato ebele basala kaka accident na nzela po nzambe azoyebisa kokende nzela wana te kende nzela gauche mais lokola mongu na satana ser akanga mato ya mutu wana mwayoka eza te mato yo bakangi physique te spirituellement akangi mato spirituellement nzambe azoloba na yo kokende nzela wana te kokende nzela wana te mwayoka eza te mutu mwa ange azoloba na yo ange azopekisa okende kuna te boye oyokaki na oye te okei mpe likambo mpe esalami osali accident mpo obukani lokolo ozwi mpe dega mpo oyokaki na yo te me nzambe alobaki na ye mpo ete bible elobi na biso nzambe likambo moko te eyelaka bana na ye sanke nzambe arevele na bana na ye me lelo okombie de makambo ezokomela bato na vie makambo ebele ezokomela bato na vie me bato baokanisaki nzambe alobaki te me nzambe alobaki na ye me oyokaki te bokompranaki langage ya nzambe te yango wana yango siko ngai makambo oyo nga nazosala nazoloba makambo oyo eza spirituel noke nango malembe tozala na biso presse te nakoke nango malembe mpe ya malembe mpenza te po temps ekomi mpenza
tem ekomi il faut nini makambo nga nazoloba ndenge nalobi ke makambo na osala na ba video oyo na décidé na ba video nyonso na ndotangela bino verset oyo mpo moko nakutanaki na verset oyo nga na bi wow makambo nga nazoloba makambo nzambe arivela nga nzambe azolobaka na nga makambo ileki oyo esalamela nga spirituellement no banda koyebisa bana nzambe bayeba bazwa mayele nazotanga mokomsu bible naye kokutana na verset oyo naotangela bino lelo donc verset oyo eza makambo nga nazosala na mokili mutu talobaki mama Deline makambo ya nzambe ezalaka makambo ya kobatama makambo spirituel baloba yango boye te makambo spirituel mpo bato bazoloba na nge bato baloba na nga mama Deline makambo spirituel ezalaka kobatama makambo oyo ozoloba boye komemela o bakomba babanda kobundisa o babanda kosala boye bato baloba sikoyo nga na osalela verset oyo bozala natangela bino verset oyo nga nazosalela na makambo oyo nga na osala spirituel ezali Matthieu 10 26 à 27 so botangi Matthieu 10 26 à 27 na otanga ona kombo na Yesu po bato bo comprendre que mama Deline makambo azosala aza na ye na nzela makambo azosala na osala eloko mote oyo eza en dehors ya Bible oyo na osala eza ya Bible mpona kosunga bato bazwa mayele oyo bazwa mayele oyo baolandanga bazwa mayele na mambo balo baomona mpenza ata plus mpe bele ebakisami na vie na bango spirituel na otanga na kombo na Yesu Masia na 26 balobi ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni des secrets qui ne doivent être connus. Na 27 balobi, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Bino moso bolandi verset oyo makambo elobi awa donc naza na nga na raison po awa eza Seigneur Jésus-Christ mutabandaki koyebisa baportre na ye azobisa baportre na ye alobi na bango ke oyo ngai ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts donc bobanga na bino te bobanga bango te c'est ça le mot ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Bobanga ni des secrets qui ne doivent être connus. Donc to banga na biso bangote, donc to banga na biso binote. To banga binote bino mo boye biso banani. To banga na biso binote o nyonso nzamba lobaki na biso. Donc Yesu Masia zo bana ba porte na ye. O nyonso nazo yebisa bino na secret. Eza na temps o bino fu bo bimisa yango boloba yango po eloko mosu te kobatama eloko mokusu te ekobatama ayebisi bango boso botangi on bien boko comprendre Yesu Masia ayebisaki baportre na ye ozomona do yango mpe nazosala yango o nzamba ayebisaki nga na kuku malgré nyonso te quoi mais presque na koloba yango nzambe asola na nga na kuku expérience na vie na nga spirituelle na koloba yango po esunga ba o bazokola lobi na makambo spirituel nga na souffraki po nazaki na mutu te nazaki pe na video moko te na kolanda taika exemple moko boye lika moko esala melinga na bake c'est mobo alobaki on na video na zala nango te bon là on a pe faut tipete ba vidéo pe za ki te ata to so ezala ki ata lelo pe tozo yoka na biso on pe aba makambo spiritualité bon nga na bandi na nga koloba lelo na olobela nini lelo na olobela makambo ya biloko akolia na makambo oyo nazo yebisa bino biloko oyo esalaka étouffer bato vie spirituelle oyo étouffer vie spirituelle ya mutu pardon so na olobela vie spirituelle nazo lobela
mamakamba kolota ko vivre basi naturel donc mambo eza spirituel ya bonzambe eloko ezoko étouffe biso yango nazoko lobela yango na point na ya liboso oyo eza premier point nazolobela eza biloko ya kolia na kolobela ngo par rapport expérience nanga biloko ya kolia bon lelo na olobela biloko ya kolia mais na okota pe mwa biloko mosusu mpo nazolobela kaka oyo ezoko étouffe mutu amona te ayoka mongongo ya nzambe te mutu bando bandi kobondela de lundi à dimanche ozotambola na vie ya kobanga nzambe ozobondela de lundi à dimanche et puis oyoki ata mokolo moko te kozobondela nzambe bandi kosola nao na litoi comme papa na mwana papa nini asola na mwana na ye te il faut to solola na nzambe donc nzambe asola na biso nde mutu tozozala disponible te eza nango bon na masumu via obanga nzambe nazobela bato baotambola na via sanctification eza na bato ebele baotambola na via kobanga nzambe puis bazoprie mpona eza deya principal donc faut kotambola na via kobanga nzambe via sanctification pour soki tongi ebele osalisali mabe ebele ozovivre kati na lisumu vraiment nzambe pe akoloba na mutu masumu vraiment wana pe na koni yango te nzambe pe akoloba na mutu masumu ngamba liboso nzambe alobela nga na litoi nazalaki mutu osambela te mba liboso nzambe la aloba na nga na litoi zambuza ya mokona opesa bino témoignage na nga nde na kolobela ngo mais biloko ya kolia nazoloba ngo par rapport ya oyo ekomela ngai na obanda nanu ke biso moko bana nzambe ifo tomiyebaka relation na yo na nzambe ndenge ezaleli relation na yo na nzambe ndenge ezaleli ezalaka na baperiode nayebi te so na explique yango eya olongola mambo na ye na oloba onka un jour relation ya mutu na nzambe eza na baperiode oyo omonake nzambe azosola na nga makasi periode mosusu omonake edimine mwa ndambo sikoyo edimine mwa ndambo periode mosusu omona ngo ematisu makasi azotikila otan te mais periode mosusu omona ngo eza te soki eza te mayela liboso na opesa bino soko omoni ke ndeti nga nde naza boye na miyebi ndenge relation na nga na nzambe ezalaka nayebi vraiment oyo nakoloba na bino te so namoni changement moko il faut nakota na prière natuna nzambe pourquoi changement oyo nayebi te so bocomprendre mayela liboso na opia bino mayela liboso na opesa bino wana eza très important donc mayela liboso na opesa bino yo oyo nzambe abandaki korevele makambo yo oyo nzambe abandaki kosola na yo apres omoni yango ezozala lisu te me ozobondela na yo kotama bondeli tuna nzambe pourquoi nazosanti sous présence na yo te pourquoi nazolota su mpenza te pourquoi ozokosolola su na ngai te tuna nzambe vraiment ye azanaka po ayoka yo po biso nde bato monguna satana akangaka matoi biso nde monguna satana azipaka miso me akangaka matoi ya nzambe te azipaka pe miso ya nzambe te yole bazipi yo matoi me soko olobi na monoko no nzambe akoyoka letili kozotambola na via sanctification soko olobi na monoko na yo bandeko na nga nzambe akoyoka yo epi alokola koyebaka eza posa motema na yo donc osusu moki olobi non nga nazalaka boye te namoni ke eloko moko doki eza clair te kati na vie na nga spirituel nde okoya pa nzambe otuni problème nini wana eza secret oyo nga na opesa bino pourquoi napesi bino yango na obanda na exemple ya liboso ezalaka esalamelanga ezalaki na confinement oyo euti koleka nazwi na exemple yana na okendanga na makambo mosusu eleka kala me nazwi na wana po esika nayaki kocomprendre ke il faut kosalaka bongo na confinement oyo ebutaka koleka bandeko na ngai
nzambe abandaki kolobela makambo ebele comme d'habitude nde ezalaki na ka bongo nazwaka déjà décision avant confinement wana ke il faut na banda ko partager makambo o nzambe azo révéler nga funa banda ko partager yango na batu nazwaka déjà décision wana mais après sikoyo na bandi kosala ba vidéo na bandi kosala vidéo na Facebook nazo partager na Facebook mo na sai live mo na sai vidéo na tindi na Facebook ka bongo ezaki na ba komba moko impossible ezaki na ba komba mo makasi siko ba komba wana kaka mungu na satana amona kike tete moi mosi o bandi ko bimisa ba makambo o ya yebi ezala mabe amona ki o mabe po yebi pourquoi po yebi ke makambo so na zolo balobango bato be ba kozwa mayele ye penza alingana ebongo te mungu na satana alinga bongo te ndele na koma ikoloba makambo na zaki attaquer vraiment makasi mais mukolo mususu na saka video moko ka na ba coronavirus ana ntuka na ndo sasa ba video na zo tinda ka bongo nde a partir ya video wana nga na yebi na nga eloko te nde mungu na satana yaki atiaki ngai bon na koyeba ndeni na zo sambela na yebi ke periode wana so na fuka mika na bandi ko bondela talaka bino mbobi prière wa ba confinement liboso na modèle bat ba okufa modèle to bandai ko bondela et puis là ozo bondela bon modèle ozo sola na nzambe somo pour plus que ozo kota na prière makasi plus que pe ozo présence en nzambe ozo zala tout le temps bablo moka bongo ozo zala ba distraction te en tout cas ozo tout le temps na nzambe vraiment na présence na ozo sola no makambo ebele mamsuku to mo ozo sola na nzambe o eza na normal mais nzambe ka omonya bando sola no potuni question boy o eza na normal donc c'est ça pour nini ozoza tout le temps na présence en nzambe na prière à travers prière ozoza tout le temps na présence en nzambe après du coup na ko comprendre olali olamuki oloti te olali olamuki eloko te ofukami obondeli osisi na pe amen eloko te olali na ope olamuki eloko te esalaki nga 4 jours 4 jours lere esalaki bongo nga na bi nzambe na nga nazokomi lobaka nga na bi 4 jours mbana bondeli makasi mais nzambe alobi na ngi eloko te epi nazolala nazolamuka bongo nga bi eza nango normal nzambe aloba asoka alingi na ye nzambe aloba asoka alingi olali mpenza pongi kitoko olamukaka boye ntongo oloti eloko to sentir eloko te kaka bongo ka ozolalaka lokola payen moko elo na oyebisa bino bana nzambe balalaka pongi oyo bapayen te ndeko na wana oyebisa omona nzambe koolala pongi to olali ka boye ti olamuki na ntongo bana nzambe balalaka pongi ya bongo te nzoto na biso elalaka corps na biso elalaka mais le corps na yo elali esika esprit na yo force esika esprit na bandi ko travailler na oyebisa bino ba makambo wana nyonso après na koloba na bino makambo wana sikoyo nga na bi 4 jours mobimba elo te 5e jour nga lobi non ndenge nini nazoyoka nzambe te nazo sentir eloko te ata trace ya moke ezozala te nde naye kosala gene bon na banda komona na ngai ngo mabe te lokuta vraiment mabe na banda komona na ngai mabe te ke ndeni nzambe azosola na ngai te boye me nazokamwa kaka mpo ezalaki te entouré esala nga mwa ntango ebele vraiment oza tout le temps na présence ya nzambe oza tout le temps butu moi na présence ya nzambe ozomona dozo vivre mambo si naturel ozoto ba visitation si naturel faut que eloko moko eleka soit 2 jours soit eleki 3e jour eloko moko soit faut zwa visitation mo si naturel faut zwa donc vraiment kaka ezebele mais esala pendant 5 jours ezalaki eloko te nga monaki on déjà clair te mais namonaki eza nango normal nzambe asala ndenge alingi soka alingi aleke ndenge eloko te eza nango problème te ye moko ayebi bandeko
na programmaki jeune mo ya 3 jours na koti jeune ya 3 jours na bondela sérieusement so na yebisa bino na bondelaka na jeune wa na bondeli comme d'habitude na adoré na sali nyonso na bondeli. Premier jour eloko te, deuxième jour eloko te, troisième jour eloko te. Jeune pe sili, amen. Wana spécial combien? 7 jours, donc une semaine. Na fanda na ngaka mokolo moko boye nazolobaka nga moko nabi nayebisi kutu pe mobali na nga bi nasali pe na jeune na 3 jours na sentir présence ya Nzambe te, na sentir eloko te ni ange ni ata présence ya ange moko asola nao na sentir eloko te pendant 7 jours mobimba namoni on clair te nayebi te soki eloko nini wana mbala liboso na vi na nka na confirmer oyo leka mbala liboso na vi na nga nakende ko remarquer bongo epi naloba natiango ka ke te na ndimi te ekosala maboyi toya kokoma vers ba je crois 21h tokomaki 21h nga lobi nafandi na nka bona ota télévision nga bi 21h heure à prière nakota na nga na bondela na senti na kota na bondela bandeko na nga na koti wana jeune na 6 kilobi tokomi ndeti 7e jour na ndeti 7e jour je crois 7e jour na koti na ke bondela na nga kaka mo libondeli moko ya moke ya 21h na ke na fukami bandeko na nga ba heure à prière ezali faut bondela surtout na ba heure à prière nasi bato boyebi deya ba heure à prière oyo esengeli mpona obondela na kosola na bino likambo ba heure yango plus tard pe na expliquer pourquoi faut obondela na ba heure wana na koexplike mwandamu na ndenge oyo nga nayebeli peut-être na ke bondela vers 21h mpe ezala heure ya obondela 21h 22h eza mpe heure ya obondela na ke kobondela nafukami kaka na banjobi nafukami boye na bondeli na sengi bolimbisi na kumisi Nzambe me nazomona likambo ya obondela te bamona bika Nzambe ndeni ozosola sunu na ngai te bandeko na nga nazokosa bino te nalobi kaka boye nga bi Nzambe ndeni ozosola sunu na ngai te ko nabondeli mingi nabondeli 3 jours mobimba jeune olobi na nga ata ite ata ote mpona nini ko nasantaka bien so ozosola na nga nasantaka bien mpona nini ozosola sunu na ngai te bandeko ebimaki nga kaka bongo naokosa bino te nga naoyebisa bino naopia bino mayele nga so nayebaki mayele oyo banda kala banda 2002 oyo nga na mipesa na Nzambe ti lelo mbe nakoma mosika makasi na makambo spirituel so nayebaki makambo oyo nga naoyebisa bino so nayebaki yango yango bato oyo bozala contre video oyo kosi nayeba na nga bino bozalaka contre do bino probleme ya te naoloba na bana Nzambe bandeko nayebisi ka Nzambe bongo nafukami nga na bi Nzambe poni ozosola na nga te ko poni nazosentir yo te poni nazoyoka yo te ni na ndoto ni na voix audible boye nazoyoka yo te mpona nini nazoyoka ni ange nayebi te mpona nini bamoka na sisi na nga ka pe napesi Nzambe merci amen atelemi libondeli moko ako soki ewumelaki jekwa nasalaki 15 minutes na priere wana mbamona telemi na nga naye na fandi na continue na kotala filme na wana bandeki kotala na télévision bandeko na ngai naye te so naoloba bien ndino okeno malembe te bolimbisi vraiment Nzambe asungaka bon problème yango te bolimbisa mbala moko namona makambo nini namonaki te natali na nga télévision nasilisi
na ke minuit ebeti minuit le ebeti na bi ana profiter na sala prière ya minuit comme ça na lala na fukami na bondeli na minuit wana na bondela epe mingi te vraiment en tout cas na bondela e normal na bondeli na nga pe wana na silisi na mati na mbetu le na mati na mbetu pongi eza te le na mati na mbetu pongi eza te na fongoli bible bandeko na nga secret monene na opesa bino so sisi kosambela fo so pongi eza te luka pongi na bible eza secret muni mindeli bazala so pongi eza te bazala na balivre na bango azotanga biso livre na biso bible biso banzambe so pongi eza te na mbetu ofongoli noka bible na yo obandi kotanga obandi na okotanga bible oka yo otanga obandi na okotanga kaka ngasi ko pongi lokola ezalaki nango te wana na confinement wana pongi lokola ezalaki nango te na fongolaki bible na bandi kotanga ntuka bolimbisa ta mosu na okende nango malembe na okomprendre te ta mosu na okende nango malembe me bolimbisa eza mpe kaka nécessaire vraiment na explike yango vraiment mpo bato bokende nango mpo na omona ndenge na kokatakata yango te naomona te yango nazo explike mpenza na modindo nango donc makambo oyo nase kozwa biso 3 video chez quoi vraiment kozwa biso 3 video mais nzambe asunga na osalisa nango rapide nazwi bible nafandi na mbetu bandeko na nga na bandi kotanga bible po pongi eza te na bandi na kotanga bible na nzotanga bible na otanga bible kaka boye bandeko na nga namoni loboko moko eleki nga muni ka loboko ezoleka nga boye wa leta donc yo ozotanga na bible boye otie bible boye ozotanga namoni loboko eleki nga boye wa onde bafongo batie rideau loboko mo eleki nga boye wo mamule loboko eleki nga nga siko na kamwa loboko moko eleki nga na oki nzambe mbamwa banjolo bananga boyoka nzambe alobai na nga nzambe ayebisi nga bo alobi na nga Adeline wana banjolo banana litoyi abi na nga Adeline oyebi pourquoi ozolota te oyebi pourquoi ozolota ndoto te oyebi pourquoi ozokoka koyoka ngai te bandeko boyoka makambo oyo nzambe alobaki na nga abi nango oyebi pourquoi ozokoka koyoka ngai te oyebi pourquoi ozolota bandoto te pourquoi ata su vision ata na lakiso vision to révélation moko ozomona ata ba vision to oyebi pourquoi nga nalobi nayebi te alobi na nga po monguna satana alatisi yo baposo ya nyama misatu na konfirma oyo ezoleka oyo ezoleka oyo te oyo ya liboso wana do ezalaki fo ya na ba avril boy na ba avril alobi po monguna satana alatisi yo baposo ya nyama misatu bandeko na nga poso ya nyama misatu nzambe alobi monguna satana alatisi nga abia deli monguna satana alatisi yo poso ya nyama misatu nga na bia bon alobi oui balatisi yo poso ya nyama misatu nzambe alakisi nga alobi poso ya nyama na ekangi yo boye alobi boye ekangi yo boye poso ya nyama na ekangi yo boye etenga boye tina matoi tina mutu boye abi poso ya nyama na ekangi yo boye ndenge kaka alakisaki ngai na révélation na lobi na nga ke monguna satana alatisi bana na nga bavoili boye bandeko ndenge alakisaki nga na okosa bino te nayebi te koma na koexplike bino ndenge alakiselaki nga me alakisi nga lobi boye balatisi yo poso ya nyama misatu nga na biposo ya nyama misatu abi wi bazwi poso ya liboso balongoli na nyama baye bakangi yo balatisi yo bazwi su ya mibale balongoli baye balatisi yo bazwi su ya misatu balongoli baye balatisi yo poso ya nyama misatu balatisi yo na mutu na o a partir ya place oyo boye balatisi yo monguna satana mutalatisi yo yango mwaye olota ezate yango moye omona ta vision ezate yango moye oyoka tangai so na oloba na yo ezate do yo nazo yebiso ndeko ozo landanga
ozobondelaka no makasi otambulaka na via kobanga nzambe opuyaka sérieusement mais nzoka matoi na yo babusha yango spirituellement babushe matoi na yo ata ozobondela makasi moye nzambe aloba na yo eza te moye osolola na nzambe eza te nga soki na bandi koyebisa bino masolo mosusu nasolola na nzambe oyo bamama deyeni ozokosa soki na biso makambo mosusu soki nafukami na nzambe nzambe abandi osolola na nga moye na yebisa bino ya te mpo boloba na nga nazokosa boloba na nga nazokosa do masolo oyo non nalobaka na mokuse do masolo eza normal oyo ozomonaki masolo eza normal me bosolongo na nzambe bosolongo na nzambe mpo kanile ozosambela na ye ozosambela na yo kaka abandi kaka kosolola na yo andi osolola na yo masolo oyo eza nango normal so na yebisi bino bokamwa do lisolo kondi ye papa na mwana bazosolola na bango kaka normal do eza nango lisolo te onga na koya nzambe alobi na nga boye nzambe alobi na nga boye ozomona nayebisa bino omoni wana oloba bino nsima so nasisa video ngo nzambe me tokosalaka bavideo pardon bolandanga na bavideo oyo naosala bolandanga epuis nakosenga na bandeko oyo bozokolanda ngai nalingi bosabone mpe na chaîne YouTube na ngai bosabone na chaîne YouTube na nga Adelina Nganzi. Pourquoi nalingi bosabone na chaîne wana liboso na tiaki on kate na lingaki on te merci koyo elo na raisonner mpo na nini nalingi makambo mususu po chaîne na biso ya Puissant Premier TV eza chaîne na munene bato ebele balanda yango bato ebele bazolanda yango epi bakolanda yango yango wana nalingaki na ndosa live po tozomona bapayen baosala ba live na bango bazopartage bamakambo na bango ya bapayen biso mpe bana nzambe tosala ba live na biso do nalingi na bandosala ba live nalobi ndeti makambo ya boye napesi jour ata une fois na semaine nasali live moko na partager eloko moko nzambe révéler si place wana eza mambo be nzambe azo révéler mo ozomona non leki na mpe na télévision te mais wana eza avant na leka nango pa na pesa yango na Puissant Premier na pesa yango na chaîne na munene donc nasali yango na live na chaîne na nga nakanisaki ate kozala ata 200 personnes ekoleka mais esimbi te balobi il faut 1000 personnes po osala live na YouTube. Pardon, na YouTube, na YouTube. Po osala live na YouTube. Esengi 1000 personnes. Yon nazo senga na bandeko. Omoni ndeti makamba boy. Na koyo koloba yango na chaîne na lobby yango live. Na te téléphone na ligne batu bazo benga. Tozo solola. Batu pe tozo solola. Tozo partager pe. Ale tokangisi yango na kangisi yango na makambo bato bakoloba na o nga na kopesa révélation to nini o nzamba koloba tokangisi yango ale tozwi topesi yango na chaîne na biso ya Puissant Premier TV. En tout cas naza vraiment na posa na makasi yo na osenga na bato bosabone na chaîne nanga ya mama so bobeti Adeline te me Adelina na anasuka Adelina Nganzi so bobeti Adelina Nganzi bomona ngai bosabone na chaîne nanga soki tokoki nombre moko ya bato na chaîne na tondo sa YouTube nazo ko yebisa bino bana nzambe to sepela ezala vraiment kitoko en tout cas na bondela ki pona ngo nzamba apesi permission ke nasala yango to banda ko sa ba live na biso kuna soki to sali live na biso ale mbala moko ebando sala ta inédit en live wana ale topesi yango na Puissant Premier TV batule bazolanda ndenge lekaki na live wana eza sute ka video boye to sali na sali ale na tindi kuna do na ebi ndeka nzamba akosala ekoleka vraiment bien yona osenga na batu bosabone batu msupe bosabone na chaîne nanga Adelina Nganzi oya kande bakongo bawebi kanda Alexis Nganzi wana ngai Adelina Nganzi so bobetika Adelina Nganzi na YouTube
bokomona nga comme ça to solo la makambo spirituel nazana makambo o na kosola na bino o ekosunga bino ekosunga bino bandeko na ngai bolimbisi po na kataki mwanda mena yebi place na sukaki nzamba lobi na nga balatisi yo 3 poso ya nyama oyo ekangi yo boye yango moni mwaye olota ezate mwaye kutata soki nazosola na mwaye oyo kangai ezate nzamba mona bia bon abi monguna satana mutalatisi yango mbamona tuni nzambe nasala nini longola nga yango nayebisi nzambe longola nga yango alobi nanga pardon natuni nzambe nasala nini po natuni nzambe nasala nini pona elongwa te natuni nzambe longola nga yango posa nyama alobi nanga bo alobi yo moko fo longola na okosa bino te naibisi nzambe longola nga yango nasala ndeni liboso natunaki naibisi longola nga yango abia Deline yo moko nde muto kolongola yango ngabi nga moko mna kolongola yango ndeni nga na kolongola yango abika na prière nde okolongola poso nyama o balatisi yo okolongola yango kaka na prière bandeko nanga yango eloko deja eza révélé ngana loba soki de nzambe sa révélé kambone komi facile po quelque moka na monoko na biso na nguya o atakati na biso elongwe na quelque parole ka tokoloba na monoko na biso elongwe bande oleka nzamba lobi na ngabonde na tika ki bible pembeni na kitisi bible leka na sisite pardon la lobi na nga yo moko mtoko longola ngabina kolongola ngondengini longola nga na ebindenga kolongola posa nyamonte alobi na nga okolongola yango na prière abina ngo kolongola yango na prière ngana bina kolongola yango na prière abina nga mbamuna moni loboko wana ndenge salaki boy donc esaki ndeni loboko esalaki boye ale nzamba bandi kosola nanga na litoyi le nzamba ndo sola na litoyi na soli na ye le na sisi loboko yango ezongi boye mbamoko ekati bandeko nanga constant nasalaki physiquement boye nakoyeba ngo après physiquement boye mikolo wana nyonso nazalaki kookondie mutaza na sinusite physiquement nande kookondie mutaza na sinusite ondie mutaza na rime ondie mutuzo les a bloqué soki nazosola na telefone mutautu nanga adozo bela okanga na biti na obela nanga tabi mende yo zoloba ondie mutu mo oza na grippe ondie oza na rime ondie mutu mo oza na bilo mo abongo ngana bite ata mbe nanga zotu nanga adeni nango zoloba bo ngabi nazo comprendre te moi ngabi nazo mona nde nazata na rime te mais nazo tiabo nazo comprendre te zolo ndire bloqué vraiment mal à l'aise ezaki nga surtout so zoloba boye ozomona ndie mutu moko azobela batu ba oyo konje ozobela surtout na téléphone batu bando oyo kango ndie nazobela constant na sala ki yangwana nzoka nde munguna satana ta modela asala anga 3 poso nyama vraiment ata bino moko ata moko te akolati so posa nyama moko te alati so misato yebisanga siko dezaka nzambe mutalingi nga so nzamba linga nga te yango ndeko nango oyo ozolota te ozolota bandoto te kokanga maboko to loba te ke nga na lotaka na ngai te mwana nzambe nyonso fo alotaka mwana nzambe nyonso fo alotaka mwana nzambe nyonso fo amonaka vision mwana nzambe nyonso fo asololaka na nzambe na ye aza papa na biso zwa conscience nga nazwaki conscience na bi ndeni une semaine mobimba nazomona te nazomona changement nde nasali je na 3 jours mais nalobaki nanga kutu te ko nzambe pourquoi nazomona te na olota te mais na banda obondela bilanga jeune na bondela yango na banzambe yo loba biso bana na yo toza baveke te bible lobi bana nzambe baza baveke te baza basu te baza miso akofungwama
molimo na mato ya kofongama molimo bible mutelobi yango naloba yango so na obondela me nalobaki nango mpe me ezalaki nde yango te ezalaki fo tuna nzambe pourquoi pona nini nazolota te pona nini nazomona te yo oyo ozolandanga so otambola na via sanctification soko obondelaka e d'ailleurs totambola na via sanctification toza bato masumu so ozobondela sengaka bolimbisi zwa tana oyo ya kosenga bolimbisi etaleli na biso tosumu kaka elobe na biso monika ndenge nazoloba na bino boye eza mpe ta mosu na babiloko mosusu mpe na osala lisumu nga mo mpe na oyeba te ta mosu façon kaka ya elobeli na nga ezosumukisa ngai dofo kosenga toujours bolimbisi nzambe limbisanga naza moto na masumu nzambe limbisanga na mabe oyo nayebi na nayebi te limbisa ngai soko oyebi mo eloko moko osalaki ozokisa ye moto osengi nzambe ta nazokisa ye moto boye na limbisa ozomona epuis là ozobondela fo olobaka nzambe obi biso bana na oyo toza baveke te toza basu te wana nalobaka na ngai yango me lokola na ka wana ezalaki atolobi bongo eza problème te ye pa kangi yo matoi te ye pa kangi yo misu te me mutu akangi misu eza monguna satana fo tuna nzambe yo ozolanda nga lelo tuna nzambe loba nzambe pourquoi nazolota te pourquoi nazosolola na yo te tuna nzambe akorepondre yo aza papa na biso alobaka minute epusanye aza papa na biso alobaka tuna nzambe nazoyebisa bino bandeko na ngai donc nasali video oyo mambo ebele na ndenge naloba me ezwi place te bon non continuant vraiment non continuant na soki vraiment eloko na ye naloba na bandeko le 6 avril bandeko nanga le 6 avril date ya le 6 avril oyo tokoma eza journée moko ya monene mpona biso baafricain surtout biso bacongolais le 6 avril eza journée moko ya monene mpona biso bacongolais video oyo le nazosala ngo nga mona lobi le nazwaki ide nga na bi le na raisonnaki le 6 avril nalobaki nga bi le 6 avril funa sa live bo live on a peut-être na ça na Facebook mais nazaki na besoin na sala ngo na YouTube po naza na batu nanga na YouTube o batalaka ba video nanga balandanga ba commentaire bata ba commentaire en tout cas nazaki na posta na sa live batu wana baza yango na lingaki live yango ezala na YouTube yango nasengi na bandeko bo s'abonner ndeko o kolanda video o peut-être soko moni na tinde soko otaki commentaire to na ba video musu na sala so moni na tinde lo lien moko eke lien wana ata anasena kotia lien moko ata na ba commentaire na otia lien moko oyo soki okoti wana ta muso mona video na nga moko mona nga o s'abonner soki ba abonné bakomi 1000 non sala live le 6 avril impossible pa nzambe ezalaka te nzambe akosa pe miracle fallait na sala ngo moins un peu avant pour le 6 avril vraiment totikali na mikolo mingi te mais nzambe akosa pe miracle tokoki 1000 abonnés po naza kutu na ndimi te ke nakoki ata 100 abonnés non bakoki te mais naza na posa 1000 abonnés po tobanda kosala live so tosali live wana après tozwi live wana tosala tokende na chaîne na biso ya Pisson Premier po pe bato mosusu bamona yomba oyo nyonso bolandaka mama Deline oyo nyonso bosepelaka na bamessage na yaka nango boza na posa bokolisa vie na bino spirituel boza na posa boyeba makambo spirituel bosabone na chaîne wana na chaîne Adelina Anasuka Adeline teme Adelina Nganzi Adelina donata Anasuka Nganzi donc Adelina Nganzi soki bo s'abonner na chaîne wana soki tokomi 1000 personnes avant le 6 avril na osa live moko kuna
nakolobela kimbangu. Nakolobela kimbangu bandeko. Na opesa bino experience na nga na kimbangu. Nakoyebisa bino koma namona tata Simon Kimbangu. Aneni na banda komona tata Simon Kimbangu. Nakoyebisa bino makambo ni tata Simon Kimbangu aloba na nga nakolobela Kimbangu. Ba o ba yebi te ba Congolais le 6 avril eza journée monene. Le 6 avril eza journée oyo tata Simon Kimbangu abandaka ministère na ye. Eza journée oyo molimo wa Nzambe ekitaki kati na tata Simon Kimbangu. De le 6 avril otozokena dans quelques jours. Do ezali mukolo oyo molimo wa Nzambe ekitaki kati ya tata Simon Kimbangu. Yango na ngai mama Deline nakoyebisa bino expérience nanga spirituelle ona vivre na tata Simon Kimbangu. Nakolobela tata Simon Kimbangu. Naza kimbangise te, naza na rien à voir na ba kimbangise. Nakolobela tata Simon Kimbangu. Nakoloba nde na mona ye ba apparition na ye pa na ngai. Nakolobela ye papo ya onga na yebi. Ona yoka pa batute. Ona yoka pa batute. Oyo ngai na yebi onga na mona. Nakoyebisa bino quand est na banda komona papa Simon Kimbangu ndenge nini na yaki koyeba après bane ke onga na mona kezaka tata Simon Kimbangu nakosolola ngona bino po eza jour oye abandaka ministère eza jour moko ya motu ya pona biso ba Congolais bote yango na mutu bandeko nanga le 6 avril mutaza na distraction te nga faina sa live soki babone bakokoka na bango 1000 te nakolobela ka tata Simon Kimbangu nakolobela yango nakolobela ye avant le 6 avril mais na opesa yango papa biso eki akopartager yango na le 6 avril. Le 6 avril bandeko boyoka ngai nakoloba expérience nanga na tata Simon Kimbangu. Nakoloba expérience nanga bandeko nanga tata Simon Kimbangu ko aza ya bakimbangise kaka te. Aza ya bakimbangise kaka te, aza ya biso ba Congolais. Tata Simon Kimbangu aza ya biso ba Congolais. Aza ya biso ba Congolais. Aza motinda mi ya Kolo Yesu Masia. Kolo Yesu Masia atindaki tata Simon Kimbangu na mokili oyo. Atindaki tata Simon Kimbangu na mokili oyo. Na ko expliquer bino ba expérience onga na vivre ya tata Simon Kimbangu. Na ko expliquer bino bana mayele bako comprendre. Bana mayele bako comprendre. Elo mona ina yebisa bino bandeko na ngai. Le 6 avril wana. Naloba Zambela. Le 6 avril boza na distraction te. Bande kuna a partir kutuka bale donc leka tozokota le premier ya avril na ebite o nga na osala so na oyebisa bino so na oyebisa bino so na oyebisa bino po bana mayele boza mayele toza mayele bande kuna nga le 6 avril wana makambo spirituel ezala ba oba oza mayele ba ko saisi moi ba don moko le 6 avril nazo sabino nazoko sabino te ba oba oza mayele yango toza na via sanctification tout tambo na via ko banga Nzambe na moment otomi bongisa le 6 avril eza jour moko toko ratango te biso bana Nzambe o nyo sandimela Yesu Masia comme Seigneur pe sauveur nazo sabino. Le 6 avril, eza mukolo oyo Kolo Yesu Masia a se révéla ke pa tata Simon Kimbangu. Le 6 avril, eza mukolo o molimo wa Nzambe ekitaki kati ya tata Simon Kimbangu. Ngaso nazo yebisa bino boy po na mona tata Simon Kimbangu combien de fois. Dernièrement sou na utomoni awa. Mais moi na loba mino yaki na kolobela ye le 6 avril. Na yebisa bino eloko moko ya matoyi kofungwama. Na okosa bino te Nzambe na likolo azoyokanga. Bomoni
nga na bandaki ko partager na batu to priya na bango na ligne batu to priya na bango na ligne nazo sola na bango na oseka na bi nde to kati na bino boy na osa video moko batu nga mama de no lobela nini na seisi bango nga bino lobela kimbangu babi okolobela kimbangu nini na oyo lobela kimbangu nga na bite boyo konka na video bakamu babi makamni yo lobela kimbangu nga na bi problème te na lobela kimbangu mais na kolobela ele lote na raisonner que naza mamsu na loba na lobela ele 6 avril pour le 6 avril loko eza jour na ye 100 ans ya ministère ya mutu o ya travailler kaka do 100 ans na ibite so na ba 100 ans ya nini 100 ans na ye 100 ans banda donc jour wana ko banda molimo ekitaka wana nde tokoma jour wana o ya le 6 avril oyo il est 1921 2021 donc eza yezalaka le 6 avril 1921 au siko toza na 2021 donc eza 100 ans mukolo oyo Yesu Masia ase révélaki pa ya tata Simon Kimbangu mukolo yango molimo ya Nzambe ekitelaki tata Simon Kimbangu yango na bandeko na lobi na bandeko nanga otosoli na bango na ligne otopriya na bango na ligne na yebisi bango na kolobela Kimbangu le 6 avril po ezani bango ko ba comprendre te na expliquer bango na bi le 6 avril eza jour a banda ministère na ye no yesa bino koma pe na ko iba mukola le 6 avril yango ndenge ni na ki comprendre que muto na mona kana bandoto nanga oya bimela kanga na chambre bobo eza kanjo ka tata Simon Kimbangu na ko betela bino histoire ya tata Simon Kimbangu par rapport na ngai par rapport na makambo na ngai ozomona na ko yebisa bino yango na bandeko na yebisi bino bosabone vraiment Nzambe alingi biso makasi elo na oloba le siko to katani na bandeko na tane na bosa likambongo na sukaka awa na continuer video ka mikoloka na olandisa lanisa pa ba video Nzambe apesa ka makasi po bitumba ezali siko isali ndenge nini le na ki kolata kitambalo na lati na okosa bino te kitambalo na lati na solo na bandeko ngabi na olobela tata Simon Kimbangu mais lelo na koyebisa batu jour ya le 6 avril déjà batu bayeba ke le 6 avril toza na journée moko munene batu baza na prière ko banda non déjà ba les premier ba les deux ba le trois batu ba se bongama pour le 6 avril wana ba oba ozama yeba ko saisir eloko mon spirituel après nazo ke lata kitambalo na lati bandeko nanga na koti na stade be ka kalate avant na ya kofanda wa na koti na stade be nazo bongisa kitamba nazo ta na kitala te pour kitamba les ala propre nazo bongisa kitamba nanga na yoki na litoi nanga Nzambe alobi nanga alobi soki ale moloto azalaki aninga olobela Kimbangu le 6 avril Nzambe alobi nanga soki ale moloto azalaki aninga kolobela Kimbangu le 6 avril omoni le nga nazwi décision na lobela Kimbangu le 6 avril ezaki ka makanisi nanga moko nga na bi papa o na mona ke na bandoto nanga na uto mona ye awawa kala mingi te jour nini 6 jours passés une semaine je crois une semaine koki banda na moni tata Simon Kimbangu na opesa bino révélation le 6 avril révélation wana na ba Kimbangi se fu balanda na bato akimbangi se fu balanda révélation na po bango pe ba na kati ya révélation na sala ki kutu vos mo déjà na tindela ki bato ki moi bato mi balé na ebi ya Kimbangi se na tindela ba on vos sango je crois pe que ba partageons mais na kolobela on peut sou awa vraiment bande ko na ngai tozala te kaka bato nebite na oloba makamsu te mais Nzambe alobi na ngai nazokosa bino te na okosa bino te Nzambe alobi na nga soki le na obongisa kitambala o na lati Nzambe alobi na nga soki ale moloto azalaki alingaki olobela Kimbangu le 6 avril anga koloba makambo ya Kimbangu le 6 avril yangwana ba pasteur boza wapi ba pasteur boza wapi boyebi journal le 6 avril te
boyebi journal le 6 avril te nzambe alobi na nga soki ale moloto azalaki anga olobela le 6 avril esika na ye kokomprendre nga bi nzambe ezwa lokumu donc osepeli na ngai nzambe asepeli na nga nde na ye nalobelaki mbangu le 6 avril bandeko tosala makambo ekesepesa motema nzambe tosala makambo ekosepesa motema nzambe esalinga esengo mona motema Seigneur nzambe alobi na nga kaka sikoyo kasi koyo nga na bina video nazosala na suka nango nakoyebisa bato basabone po soki bakomi 1000 personnes nakolobela kimbangu pardon nasala live le 6 avril pona nalobela makambo ya kimbangu nde nzambe le nalobaki na nga bongo awa nga mona rezonaki mpe na soli na bandeko tozali na bango na ligne après le nake kobongama na bongami na nga kaka mpona sa video naolata kitambala nde esika nzambe ekolobala Seigneur pardon bolimbisi esika nzambe ekoloba na ngai na litoyi yango bandeko nzambe fa fongola matoyi na biso afongola matoyi ya bato disons afongola matoyi ya bana na ye toyokaka tala esengo oyo naolala nango lelo esengo yo na yebisi bino nzambe asola na bato n'importe quoi eloko nyonso ye akosola na soli nao likambo nyonso oyo satandaki te tana satanda na nga te na soli na nga na bandeko nake kolata kitamba na nga nzambe abi na nga soki ale moloto azalaki nde azalaki boye le 6 avril alinga kolobela nani ale moloto soki azalaki vivant ndenge azalaki bongo na ba Eden na ye wana kana loba me nzambe atanga ekomba Eden talobi na nga kake soki ale moloto azalaki alinga kolobela le 6 avril alinga lobela kimbangu le 6 avril yango nazolamusa bino baafricain bapaster soki vraiment boza ya nzambe soki vraiment nzambe oyo bino bosambelaka kolo Yesu Masiya oyo atindaki tata Simon Kimbangu na mokili oyo soki vraiment boza bato ya nzambe le 6 avril oyo bote ata nefiska ata moke bote ata Kimbangu na beglise na bino ata moke bomeka bote ata Kimbangu bo expliquer ata ndenge tozwaka tozoteya livre ya tozoteya livre nini Josué Esaïe otanga livre ya Esaïe boyeboye na beglise na bino pe le 6 avril semaine wana bomeka pe bapaster bomeka pe koloba pe ata makambo ya Kimbangu yango ata moke boloba pe ata moke bolotaka ye te na kamwe nga modele nalota Kimbangu na vie nayebi te soki combien de fois nakoloba te combien de fois modele nalota Kimbangu na vie tata Simon Kimbangu wana modele nalote liboso na ndoloba nani yango abimilanga na liputa boye nani yango namona na liputa boye na comprendre te nani ayaka koyedenga na liputa boye na nda comprendre te mais après na ko comprendre mais na kota na makambo wana te na lobela le 6 avril bandeko nanga na tiki bino ndamba za na bino bo partager vidéo oyo bo partager nyonso ba utia commentaire awa ba utia commentaire bien so teno commentaire bien te na utina nga olie wana te seke ozano mutute kokota na chaîne nanga mais critique ezanga te critique nga bato ba critique so bo critiquer Maman Deline pourquoi na opesa numéro na ngai nyonso bakoki kobenga ngai epuis na posa bato oyo bakimbangise te bato imbangise balimisanga nazolobela bato oyo bazaki bakimbangise te lokola nga aza na kimbangise te me alota tata Simon Kimbangu amona tata Simon Kimbangu benga nga peut-être na kotia pe témoignage na yo le 6 avril po tolobela Kimbangu do numéro na ngai eza 0033 0033 07 outil 0033 7 58 30 58 75 donc 75 nasuka 75 donc 0033 7 58 30
58 75 na suka. Donc o nyonso a tangu na yamba pe téléphone te so na opria en tout cas na tsaka téléphone na silence bando na so zo bonde la tsaka téléphone na silence ko na obonde na tsaka téléphone na silence e moso na sisko bonde na bosa naka so ba o benga na WhatsApp tindela ngata voice na sepela na voice na WhatsApp en tout cas na ko rappeler yo o azana témoignage moko azane kimbangi c'était mais amona tata Simon Kimbangu azana expérience pour tata Simon Kimbangu abenga ngai to partager nango po les 6 avril to lobela Kimbangu na tiki bino nzambe azana bino bo partager vidéo o bandeko o bandeko balanda bayeba ke les 6 avril to lobela Kimbangu makambo na biso tozo lobela makambo ya ba voile na ko continuer yango na sisi yango te na ko continuer yango nzambe azana bino botala vidéo opi ona utia susima botala po to enchaîner makambo o tozo lobela ekobimisa ta 4 vidéo makambo ona olobela ya ba voile o munguna satana akangi bana makambo kolota bani na opesa bino ka mayele nzambe azana bino vidéo eke mulai bolimbisa nga vraiment inédit. Bye. Kimezana bino na kombo na Yesu.